Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso apambola bino na kombo se moko oyo ezali likolo ba kombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo tata Nzambe botondi pona libakuli ya pesi ngai lelo pona koka kosolola na bino maimatali liloba liayi. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba lia Nzambe elobi nini? Lelo tukokene na kati ya liloba lia Nzambe poto ya nula na mutuna moye. Fungola nini? Oye kolingisa ekolo na yo elongwa na kati ya pasi. Pe minyokoli. Fungola nini ekolingisa ekolo na yo elongwa na kati ya pasi pe minyokoli. Eyano na mutuna moye. Ezali message na biso ya mubu mwasika. Pona bino banso. Eyano o tokozwa lelo ekolingisa bino boyeba na bosolo. Fungola oyo bino bogosalela. Po ete ekolo na bino ebima na kati ya pasi pe minyokoli. Eyenge bene na Nzambe mokeli pe liloba lia ye. Fungola oyo to clé oyo kolingisa ekolo ebima na kati ya pasi pe minyokoli ezali koganga epai ya Nzambe mokeli. Koganga eza kosambela. Ezali fungola oyo ya munene oyo esengeli kosalela. Tokokende na kati ya liloba lia Nzambe po totala makomi. Tokomona pasi ya bana Israel ndenge banyokomaka na Egypte, mais eloko nini pe basalaka po ete elingisa Nzambe a délivrer bango na maboko ya ba Égyptien. Tokokende na buku ya Exode na Ancien Testament chapitre 2. Babi roi Égypte tanga akufi umeli bana Israel bazai ko ganga pona miyokolo bazaki nango. Koganga na bango to kosamba na bango wana e mataki pa Nzambe. Nzambe ayoki koyima na bango. Ndenge bazoko nyokama. Nzambe akanisi akundoli alliance na yo asaka na Abraham na Isaac na Jacob. Nzambe atali bana Israel ayokeli bango mawa na verset 25. Bana Israel bagangaki kaka te mokolo ka mbala moko. Non. Nzambe a délivraki bango ka tango ka mbala moko bagange pa Nzambe kala mbala moko Nzambe ayoki ko ganga pe mbala moko a délivrer bango. Non. Parfois esengeli molende ozana na molende ozana discipline pana ko continuer ko senga miséricorde to ngolu ya Nzambe. Ka mbala moko te loko yebi déjà que fungola ya kozwa délivrance eza ko sambela Nzambe oko continuer ko sambela ozana discipline na molende wana ko kendeke pa na ye ko remercier pa na délivrance ya mboka na yo ndenge na utako lobawa e molende ezali nécessaire pana ko koba ko continuer ya ko bondela ka Nzambe po ete a délivrer mboka na bino. Exode chapitre 3, tokotanga verset 7 à 10. Yahweh azolobawa na Moïse. Alobi nenga na moni pasi ya peuple na ngai o eza na Egypte. Na yoki ko ganga na bango. Parce que pasi o bana ba Egypte ba sala bango, bazon ko la bango, ko ganga na bango ekomi pa na ngai. Na yebi pasi na yi. Verset 8, na kiti po na délivrer bango na maboko la ba Égyptien. Pona na kene na bango wapi na me bango na mboka oyo eza munene pe kitoko. Mboka oyo miliki na nzo ezoko sopana kuna na mboka wana esika to me bango ba Cananéen baza kuna ba Étien ba Amoréen eza mboka ya ba Phérézien bazali kuna ba Évien na ba Jébusien. Alobi na Moïse na verset 9 que koganga Israël et matite epa na ngai awa
namoni pasi bazo oppression na ye o bazo pasi bazo salela o bazo nyokola ye bazo faire souffrir na ba égyptien na namoni yango tozo mona awa nzambe amonaka déjà pasi ya bana Israël mais avant que nzambe atinda moto ako libérer bango il fallait bana Israël ba ganga ndenge moko na biso na mboka na yo pasi mikakatano yo sozoleka nzambe ayebi mais nzambe nde a instauré système ati ke yo il faut ganga epa na yo oyebisa ye mais mazoleka na mboka na yo nde ya ko intervenir. Verset 10 sikawa ngara kotinda yo Moïse epa ya Pharaon okende kobimisa peuple na Égypte bana Israël bazaki opprimé bazaki nyokwama bazomona pasi na Égypte nzambe azali komona pasi na bango ayebaki yango nzambe amonaki pasi na bango kasi nzambe adelivraki bango te tango nini nzambe adelivre bana Israël o bazomona pasi nzambe adelivre bango tango bango bagangi epa nzambe bango basambeleli nzambe bakepa nzambe bayebisi ye pasi na bango maye bazokomona alors nzambe ayoki koganga na bango ayoki lusambo na bango nde nzambe adelivre bango na maboko ya ba égyptien. Seule intervention en Nzambe nde kokaki ko délivrer bana Israël na Égypte. Est-ce que situation en mboka na yo mutuna na ngai pano yango est-ce que situation en mboka na yo ezali catastrophique? Nzambe azali capable ya ko mema délivrance moko miraculeuse. Nzambe akoki ko délivrer na lolenge na ye. Po nzambe oyo to sambela wakela likolo na se a changé te azabe ndenge moko lobi lelo pe seko na seko. O ye nzambe mokela saki lobi akoki ko sango pe lelo akosala ngo lobi pe seko na seko. Il est le souverain absolu. Nzambe azana na nguya, il détient la force et la puissance. Azana nguya oyo moto moko te akoki ko résister. Tina ya oppression ya bana Israël. Tina ya pasi ya bana Israël. Et eloko bango basalaki. Po ete Nzambe délivrer bango na terre promise ezaki nini. Tokotala makomi sikoyo Nzambe nde moto a délivrer bana Israël na Égypte, n'est-ce pas? Atini Moïse. Moïse bango nde bagangi epa Nzambe. Nzambe ayoki koganga na bango atini Moïse. Moïse abimisi bango. Nzambe amemi bango sous la conduite ya Moïse ti bakomi na terre promise. Bakomi na terre promise. Bakomi kuna. Abandonné sous Nzambe baki kosala ba Nzambe mosusu. Alors, chaque fois que peuple batika ka Nzambe, asolo bakene kosamba na Nzambe mosusu, bazala toujours na pasi. Bazala toujours opprimé. To ba memi na captivité. Donc, tokomona wa tina nini bana Israël bakomi na terre promise, bazaki opprimé. Mais eloko nini bango basala ki po ete Nzambe akoka délivrer bango. Toke na Juge chapitre 2 verset 11. Bana Israël basala eloko esepesaki Nzambe te. Basala nini? Baservi Baal, bakumisi banzambe mosusu wana. Toke na chapitre 3 ya Juge verset 9. Bana Israël bagangi epai ya Nzambe mokeli. Bagangi. Alors, eloko ni Nzambe mokeli asali, Nzambe mokeli a suscité un libérateur mobikisi pas délivrer bango. Komba mobikisi yango komone nani? Otnil. Mwana ya Kenaz, ndeko leki ya Caleb. Liloba Nzambe elobi ke bana Israël bagangi. Bagangi et pas Nzambe mokeli. Et Nzambe mokeli a suscité a memeli bango libérateur mobikisi. Comme on est Otnil a délivré bango en boko roi Mésopotamie. Avant que Nzambe atinda libérateur, bango baganga kité. Mais Nzambe yebaki bazo souffrir. Nzambe yebaki azoma passe bazo mona. Nzambe atinaki libérateur. Mais tango bango ba reconnaître que Nzambe nde azali na nguya ya ko libérer bango ba kepa na e,
nzambe pas la kisa solo aza tout puissant atini libérateur. Même chose yo ko sala ngpa na ekolo na yo. Pas de différence. Nzambe a changé te, batone ba changeaka. Dieu ne fait pas exception de personne, mais de conditions. Juge chapitre 3 verset 15. Bana Israël ba gangi e pa ya nzambe. Nzambe a suscité na bango suku nani? Mutu wango na libérateur mobiki si musu comme Ehud, mwana Agera, azaki mutu ya Benjamin. Ye aza osala ne loboko ne ya mwasi. To bana batinda ki ye na cadeau to présent et pas à Aiglon, mokonzi ya Moab. Une fois de plus, tout le monde a verset 15, il y a Juge chapitre 3 que bana Israël ba gangi, bangonde ba kei et pas ya nzambe mokeli, tango bazo souffrir. Bangonde ba kei, tango ba kei ba ebisi nzambe mai mazoleka, pana bango pe pana paso bazo mona, ne nzambe mokeli atindi mobikis libérateur comme on est Ehud pour yabikisa bango. Il est très important que tu retenir, tu comprendre que nzambe mokili atinda ki libérateur te avant que bango baganga. Nzambe ayebaki. Même na bomo na yo personnel. Ba situation na yo ningo zo souffrir tout ça, nzambe ayebi na ye. Mais nzambe zo zela yo kende pa na ye. Oyebisa ye. O reconnaître que yenda zana nguya ko salisa yo. Mais tant que yo zo ganga te vanika ngwana. Ndenge moko pa na ekolo na yo. Yondo wokende pa na ye oyebisie maemazoleka pa na ekolo na yo. Eloko nini olingi ya sala. Alors, tango yo gangi, tango yo sambeli, ya kotinda siko libérateur. Soki yo olingi un libérateur pa na mboka na yo, esengeli o ganga epa ya nzambe mokili. Yondo ko ganga. Ya yebi na ye situation zile ka mboka na yo. Peut-être yo kasa ya yebi te me ya yebi. Alors, crier a ko ganga wa ndenge na utai koloba. Ezali ko sambela. Mais beaucoup kende na beaucoup tanga pa na bino moko quoi. Botang Exode chapitre 2 verset 23 à 25, Exode 3 verset 9, Psaume 55 verset 17. Beaucoup tanga pa na bino moko. Na uta loba ke nzambe mokeli a changé te a changé ka pété. Ya zabe ndenge moko lobi, lelo pe seko na seko. Ou asala ki lobi, azali capable a kosala ngo pe lelo. Na tina wana tozoko yebisa bino avec forte conviction que nzambe mokeli azali capable ya ko susciter un libérateur pour na ekolo na bino. Soki bino bo gangi et pa na ye. A changé te? Est-ce que oyebi pour na nini nzambe atindi na note libérateur pour na mboka na yo? Et ya no ezali simple. Nzambe atindi na no libérateur te pour na mboka na yo parce que yo o gangi na no te pa ya nzambe mokeli. Yo zo kanisa ke solution mboka na yo moko salango. Yozo kanisa solution mboko no songolo paka anda ko sala. Nzambe aza kutu na carte te bozo ignorer nzambe. Mais tango yo bino boko reconnaître que nzambe mokili nda za solution. Yenda aza na capacité na nguya ya ko tinda libérateur ya ko délivrer bino. Alors tango boko reconnaître ye boke pa na ye nzambe akwagir. Juge chapitre 10. Tokena Juge chapitre 10, autant verset 6 à 15. Bana Israël basa su loko ya mabe oyo se prisa nzambe te. Basa nini? Bako sala banzambe oyo babengi Baal na Astarte. Banzambe ya lokuta le faux dieu, banzambe ya basyrien, ya Syrie. Banzambe ya Sidon, banzambe ya Moab, banzambe ya mwana ya Amon, pe banzambe ya Philistin. Ba abandonner nzambe mokeli. Bazo servir était ko servir yi. Nzambe mokeli nda délivrer bango na Égypte, amener bango na terre promise. Tala ba komi ko bazoka ba abandonner nzambe ya solo, ba servir ba nzambe ya bikeko, ba nzambe ya lokuta, o ba ko délivrer te. Verset 7. Quand ya nzambe se manifeste contre Israël, et nzambe a permettre que batekama na maboka ba Philistin pe na maboka bana ya mwana ya Amon. Donc, le cas bazali que na boyoka ni sur nzambe te, nzambe a protéger bango te, nzambe a permettre pour battre comment. Verset 8. Bazalaki opprimé, écrase donc bazonyo kola bango na mubu wana et puis pendant 18 ans. Bana Israël, oh bazali côté mususu ya Jordan. Bazonyo kamaki na ba Morin na Galade.
verset 9. Bana ya Amon baleki na ngambo na Jourdain pendant qu'on combattre babunda contre qui? Contre Juda, contre Benjamin, pe contre ndako ya Ephraim. Et puis le banzambe lobini Israël fut dans une grande détresse. Bazalaki na kati ya pasi. Verset 10. Okasika wa eloko ni bana Israël bazo sala ponzambe akwa ko délivrer bango. Verset 10 lobini. Bana Israël bagangi epa nzambe mokili na bolobaka to sali lisumu contre yo po ete to tiki yo nzambe na biso to keko servi banzambe musu bal omoni bana Israël ba reconnaître mbeba na bango mabe na bango balobe dango na nani amoto musu te balobe nzambe to sali mabe contre yo to tiki yo nzambe na biso to keko servi banzambe ya bal o ya mabe wana bango ne bake pa nzambe. Mais avant tant bazo sa est-ce que nzambe ya bakite nzambe ya baki nzambe ya batiki bake ko servi ba faux dieu wana mais pour nzambe a délivrer bango parce que bazo souffrir pour nzambe a délivrer bango ne ba reconnaître mabe na bango bazongi pa nzambe po ete nzambe a intervenir. Raison fondamentale o esalaka ke mboka ekpeya na kati ya servitude na kati ya bonyon kwami ezali idolâtrie ezali kosalela banzambe mosusu kosalela bikeko na reprendre yango chaque raison fondamentale raison ya munene o esalaka ete ekolo ekweya na servitude tombe dans la servitude na minyoko banyokola yango pasi raison ezali nini idolâtrie kokumisa banzambe mosusu kokumisa bikeko yango nde memaka bato na nzela wana. Et la seule clé fungola se moko oyo kobimisa mboka na kati ya pasi na kati ya souffrance ezali kotika idolâtrie pe koganga epa nzambe oyo ya mokili. Et la seule clé na lobabuto lobana lingala et la seule clé pour sortir de la servitude est d'abandonner sincèrement l'idolâtrie et de crier à l'éternel Dieu. Donc, on a dit ça Moïse, Otnil, Ehud, bango bazaki ba libérateur. Oh, ba ramener, ba zongisi, mite mabana Israël, pa nzambe, pour être délivrance salama. Yo, okoko zala moto ango, hein? Oh, délivrance ko salama, pour mboka na yo, et ko zala yo. O se sous-estimé, yo zala kaka na l'écoute nzambe mokeli. Azoko produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Continuez à crier pas nzambe mokeli. Continuez à crier. Et au zoba directive pas nzambe mokeli avant yo agir. Nzambe akoko sauver na canal ya petit David. To na le vaillant Jonathan. Et cause de la yo. Yo zala l'écoute nzambe mokeli. Verset 11. Ya juge dit Zelobinin. Nzambe mokeli alobina bana Israël. Est-ce que ngana dérivé ki bino te na maboka ba égyptien? Na maboka ba amoréen? Ba maboka mwana Amon pe na maboka ba philistin? Nzambe asalaki yango. Etango bozalaki etango ba sidonien na ba Amalek na Maon bazako nyokola bino. Pe bo ganga ki epa na nga. Ngana dérivé ki bino te? Na bikisa ki bino te maboka bango kasi bino bo abandonner ngai bo tiki ngai bo ko kumisa banzambe o mosusu oyo ba fodi oyo na tina wana ngai na ko délivrer susu bino te na ko bikisa su bino te. Verset 14 bo kende bo invoquer banzambe la bino wana ba fodi oyo bino moko bo poni ba po ete ba délivrer bino na tango ya pasi. Verset 15 bo kamakambo bana Israël ba koloba bana Israël balobi na nzambe mokeli to sali lisumu traité biso ndenge yo olingi kasi seulement yo délivrer kaka biso lelo bikisa biso ba yebi ke nzambe mokeli aza capable de délivrer bango mais à chaque fois bazo tike ba kena osebi a faux Dieu mais ba reconnaître nzambe po ete nzambe a délivrer bango na maboko ya ba ennemi na bango. Et nzambe aza toujours fidèle, hein? Donc, on a Juge chapitre 8, tout en verset 22 et 23.
tango Gédéon nzambe accompli makamomine naye vers la fin bana Israël basengi na Gédéon parce que Gédéon a délivré bana Israël à 300 personnes mais bango bana Israël balobi nini naye bana Israël balobi na Gédéon dominer sur biso yo mwana na yo na mwana ya mwana na yo parce que pour être yo délivré biso na maboko anani ya mandian verset 23 okaye yano ya Gédéon na bana Israël Gédéon alobi ngana ko dominer liko na binote et puis bana na ngai ba ko dominer liko na binote ezali nzambe yawe nzambe mokeli nde ko dominer liko na bino bana ezaba bosane ke nzambe nde a organiser ki délivrance na bango ba ke ne pas de Gédéon dominer sur bango non les réponses à Gédéon za kitoko Gédéon ayeba que nzambe nde a bengisa ki ye nzambe nde a travailler na ye dans le monde de détail pour délivrance de salama et sengeli kozonga tozonga epa nzambe mokeli totika ye a régner sur biso na bamboka na biso po ete délivrance et salama moto na motema na ye akende epa nzambe azoganga azo reconnaître que nzambe nde azali capable ya kodélivrer mboka nde nzambe ya kodélivrer alors ndenge nini yo kokrie epa nzambe mokeli na boyebisaka ye besoin na yo na besoin ekolo na yo yondo okende pa na oyebisi ye Philippiens 4 verset 6 elobi nini ko s'inquiéter ne vous inquiétez de rien mais na nyonso esengeli ofaire connaître oyebisa ba besoin na yo besoin za eloko oyo ozangi oyebisa pa nzambe na losambo na baction de grâce yondo okende pa na ye besoin no ezali nini besoin ekolo no ezali nini alors yondo okende pa na ye yo oyebisi ye maye yo olingi ke ya sala okoki kobondela nzambe na mayele prière en intelligence to prière par esprit et prière en esprit en parlant en langue yango nde ezali prière la plus importante la prière la plus parfaite la prière parfaite c'est parler en langue parce que zabulu ayokaka yango te yango epesaka ye kanda ezali communication uniquement entre individu na nzambe zabulu ayebaka eloko moko te il n'a pas accès à ce genre de prière yango wana oza na besoin mpo na ekolo na yo to mpo na moko kende pa na ye parler en langue tokei na 1 Jean chapitre 5 tokotanga verset 14 et 15 tozali na assurance epa nzambe mokeli que soki tosengi ye eloko eyenge bene na mokano na ye ye azoyoka biso mokano ya nzambe eza liloba ya nzambe bible donc soki yo oke pa nzambe ozosenga eloko eyenge bene na mokano na ye te azoyoka yo te mais soki ezali mokano mwa ye ye azoyoka yo verset 15 et soki oyebi ke ye nzambe azoyoka yo eloko yo osengi oyebi deja ke osili deja kozwa eloko yo osengi parce que ozosenga yango eyenge bene na mokano mwa ye esengeli tosala recours na nzambe wakela likolo na sa biloko biso na boyebisaka ye situation ya mboka na biso na boyebisaka ye situation ya mboka na yo na boyebisaka ye situation na yo moko besoin na yo moko na buku ya Job chapitre 5 Job chapitre 5 verset 8 et 9 verset 8 le bini mpo na ngai na kosala recours na nzambe et na ko-expose cause na nga epa nzambe mpo na nini mpo ete ye nzambe asalaka biloko ya minene il fait des choses grandes et insondables asalaka biloko mene moto ako comprendre yango te ye asalaka bamerveille sans nombre verset 12 elobi nini ye nzambe mokeli ye azalaka ko-anéantir projet ya bato bazali rusé bato oyo basala makambo lokola nyoka e maboko na bango ekoki koaccomplir maye bazolinga basala wana baprojet na bango wana mabe te nzambe nde aza capable ya kosala yango mpo na yo mpe mpo na nga mpe mpo na ekolo na yo verset 15 ainsi nzambe azoprotege wa moto azali faible contre bamenase ya bato wana epe azobikisa faible na maboko ya bato baza makasi tokende epa na ye mpo ye nde akosala yango nzambe nde azali capable ya kosala biloko wana mpo na délivrance ya bana baye tokotala quelques promesses ya nzambe pour lesquelles yo okoki kokondima kokroire mpo ete nzambe asala yango na bénéfice na mboka na yo ezali na kati ya parole de Dieu
Sengi yo sambela nzambe mokeli po ete akoka ko réduire au néant ba ennemi ya mboka na yo. Ekomami na Esaïe 41. Esaïe 41 verset 12 à 13. Okoluka bango, okokuta bango te. Bao bazali ko susciter querelle contre yo. Bango nyonso bakozala réduit à rien. Réduit au néant. Bao bazo obundisa yo. Verset 13. Po etenga nazali Yahweh nzambe na yo. O nazo lendisa loboko no ya mobali. O nazo loba na yo ko banga te. Nazo ya na secours na yo. Sambela po ete nzambe a exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya mboka na yo. Ezali disponible. Ngana komi buku yo te, hein? Nazo tangela bino de ma promesse bilaka ya nzambe na kati ya buku na ye. Toke na 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques 20 verset 12. Awa ezali roi Josaphat azo kosambela nzambe tango 3 nations bikolo misato. Bayokani po baye bake no bundisa bango. Yesi kwa azo sambela nzambe alobi o nzambe yoko exercer ba jugement na hotel likolo na bango. Roi Josaphat azo senga nzambe a exercer jugement na ye likolo ba ennemi na ye. Nzambe soko osengi a exercer ba jugement na ye ayebi eloko na osala po ennemi azala réduit en néant. Au néant. Nzambe ayebi. Po ete tozali sans force liboso ya bateau ebele multitude nombreuse o bazo ko avancer contre biso. Toyebi eloko tokosala te kasi miso na biso eza likolo na yo. Wana roi Josaphat azaki na armée na ye a s'appuyer sur armée te mais s'appuyer sur nzambe mokeli. E nzambe mokeli asalaki mpe makambo asoloko botanga bino moko bomona yango. Esengeli osambela po ete nzambe mokeli a venger makila ya ba innocent ya mboka no ezosopana. Eza disponible. Koluka te ko venger yo moko nzambe tika nzambe a venger. Romains 12 verset 19. Ne vous vengez pas vous-même. Ose venger yo moko te kasi ça nini tika colère réagir. Po ete komami à moi la vengeance. Nzambe nde abiki yende akosa la vengeance. Et personne nzambe sali vengeance. Ezaka toujours na nenga kitoko. Fungola nini fungola oyo ko ebimisa mboka na yo. Na kati ya pasi pe na mikakatano ezali nini? Quelle est la clé pour sortir votre nation de l'oppression et de la souffrance? Makomi maso totali. Et l'ingisi biso po to comprendre que nzambe mokeli azali toujours prêt pour na ko délivrer peuple nae chaque fois que soki balongo na nzela bango ya mabe bazongi et pas na ye nzambe pe bagangi et pas na ye. Nzambe mokeli ayebi oppression pe pasi ya mboka na yo pe ya peuple na yo. Nzambe ayebi ne yango même avant que yo kende et pas na yo ebisa ayebi na ye. Kasi nzambe alingi yende moto d'une manière spécifique à instaurer principe wana à travers lequel yo il faut ganga oyebisa ye besoin ya mboka na yo to ya yo moko oyo linga ke eza système ezo permettre yo moto o reconnaître que nzambe mokeli yende azali seul et unique libérateur mobikisi na yo protecteur na yo pe pourvoyeur na yo to ya mboka na yo. Avant que nzambe mokili a intervenir na kati ya situation ya mboka na yo esengeli yo o faire impliquer ye. Nzambe azali mwinda. Situation ya mboka na yo ezali ba difficulté mboka na yo ezali molili. Alors tango mwinde koti na kati ya molili, molili osala nini? Molili epanzani. Une fois que yo associé nzambe mokili na situation ya mboka na yo na moyen ya losambo na mayele pe na en esprit en parlant en langue, c'est à ce moment-là que nzambe a ko intervenir, a ko déployer puissance nguya na ye pour ko délivrer yo pe ko délivrer mboka na yo. Ganga et pas nzambe mokonzi. Yo moko d'abord individuellement. Ko ganga et pas nzambe, ganga et pas nzambe ensemble lisanga na bato basusu. O ko organiser ba losambo ba prière na ba croyant, il y a même intelligence. Lokola ba disciple ba salaka tango bakangaka apôtre Pierre batiake na prison. Ko ganga ensemble pona délivrance nzambe. Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.